Je remercie Maman Olive na acte ya solidarité sans tenir compte na appartenance politique nanga ou apporter nga lisusu pour une fois de plus. Donc Comme nous avons perdu un des nôtres, à la personne de Fodi. À ma grande surprise, namoni denge nga biloko yawa. L'air na tuni alobi non, c'est une assistance ya part ya Maman Olive. Assister ngai na fatalité o yezubiso. Yango na réceptionné pour aya yebisinga to bilo ba pie biso poto sunga bato na matanga yango. Oh, pour la fille. Oh yeah. Okay. Ngai komona nga Samuela Musau, naza mwana le fils Mukoko. Merci beaucoup maman pour soigner papa na ngai, opesi ba moyen na biloko tinzi po ayeba kolela tontine na nga bien. Merci vraiment maman Olive na oyo sali po na biso. Je suis endeuillé, c'est-à-dire na koufeli petite sœur nanga Evoli Chinguta. Na salaki communiquer pour nous informer bateau tout baebi fils Mukoko que je suis endeuillé nazana matanga assistance biloko et ye biloko balobi nanga ke biloko euti et pas Maman Olive Lembe Kabila amona communiqué nde na publiaki na Facebook pe na ba réseaux sociaux aye assister nga pona ko organiser au babengi pona ko organiser au babengi nini matanga ya petite sœur nanga. Donc la famille donc et balité sur ko simba na nord na sud na ouest et na est, mais Dieu a fait encore grâce il a retouché mon thème à Maman Olive Lembe pour ko assister une fois de plus encore. Chez nous les Africains
soki moto akufeli koloba na ye mes condoléances ezalaka vraiment suffisant te eloko eyalaka suffisant eyalaka assistance. Ma Mission TV, le miroir du monde. Yo, tu as la base active. Eh, la ñoña. Papa, qui me reprend. Je peux parler. Mbote bon, merci. Ngana frère aîné à fils Mukoko, aîné des garçons. Donc, les nous avons perdu un des nôtres à la personne de Fodi. À ma grande surprise, namoni ndenge nga biloko yawa. L'air na tuni à non, c'est une assistance. Ya part ya maman Olive assister ngai na fatalité o yezubiso. Ya wana na réceptionner po aya yebisinga to bilo ba pie biso poto sunga batu na matanga yango. Ya wana na yambia. Merci maman na assistance na. Merci. Tala kingo bobe. Umala me mwana mukika. Umala me mbuko tala. Oh! Vous la fille, hein? Qu'est-ce que c'est derrière vous? Ah, yeah. Copine bébé, si vous avez ok.
Ngai komona nga Samuela Musau, naza mwana le fils Mukoko. Merci beaucoup maman pour soigner papa na ngai, opesi ba moyen na biloko tinzi po ayeba kolela tontine na nga bien. Merci vraiment maman Olive na oyo sali po na biso. Mbote na batutu bazolanda ngai, c'est le votre fils Mukoko, gardien du temple de la démocratie. Na kufelaki, je suis endeuillé, c'est-à-dire na kufeli petite sœur nanga Evodi Chinguta. Na salaki communiqué pour nous informer bateau tout baebi fils Mukoko que je suis endeuillé nazana matanga. Na communiqué où il est kaki. À ma grande surprise, na vandi lelo na moni assistance biloko et ye biloko balobi nanga ke biloko euti et pas maman Olive Lembe Kabila. Amona e communiqué nde na publiaki na Facebook pe na ba réseaux sociaux. Aye assister nga pona koka ko organiser o babengi pona koka ko organiser o babengi nini matanga ya petite sœur nanga. Donc eza vraiment surprise o na s'attendaki te. Donc la famille était na o babengi trouble, tellement nous sommes une famille modeste. Il y a on peut organiser des choses, veillées mortuaires, na obabengi lever du corps. Donc la famille, donc et bagité sur le coca simba na nord, na sud, na ouest et na est. Mais Dieu a fait encore grâce. Il a retouché mon thème à maman Olive Lembe pour assister une fois de plus encore na likambo et linga. Chez nous les Africains, ceux qui m'ont fait kolobana mes condoléances et ça vraiment suffisante et l'autre il y suffisant, il y a assistance donc assistance on a de manière globale. Na remercier maman Olive na art ya solidarité sans tenir compte na appartenance politique nanga ou apporter nga lisusu pour une fois de plus. Donc je suis obligé à remercier vraiment beaucoup au nom de toute la famille Mukoko. Donc c'est ça. Ma Mission TV, le miroir du monde.